la chaîne des actualités, la chaîne de qualité. Na koleka nanga na shema ya Santivi, na koleka nanga na shema ya Santivi, la chaîne la plus suivie. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Hello. Bonjour famille, bonsoir. Na écoute libino, na pesi bino mbote, na kombo na Yesu. Ngale ki na bino, yaya na bino, mama na bino, kole loko aili sili busaba television na bino, na yeko pesa bino, merci mingi. Na ba moure nanga merci mingi na ba mourez nanga ba osala ke la star azala. Donc na pesi bino mbote mingi place bozali, na pesi ba bonne nanga mbote mingi place bozali. Ticket nzamba la sala bino bo lamu mingi o pena na sabone te bande kunanga eze émission na biso ba Kongola ne na ba kaka ba Kongola ngol ba Congolais na bangolaise biso tozali mutu moko na sina lobelo ko place wana ya binde kunanga ye mutu ngala star fasa lobaka na aksana nga ndenge tengama fasa nga na lobaka o sabone eza chaîne na biso moko kandi na baka ke likoli moko pelisaka moto te so to te ba komi bali misatu engelo ba ke moto ekopela bien engelo ba ke nazana beza support na bino nazana beza soutien na bino ya ba concert ba idée ba masolo nazana po na comité so ba kwa Angola limenga téléphone eza bande kunanga so ebi kozana lisolo ya kopesa biso oyebi ke eza lisolo moko ya kokourager biso oyebi kozana lisolo témoignage moko ngo pesa biso to yoka édifier biso ne surtout na katama bia Star TV limenga téléphone eza na WhatsApp ndeko na ngabo bengi na koyamba yo na maboko ya kofungwama sans oublier bandeko na ngai na pesi mbote na muto nyonso to azuita na ye na ngonga ozo tala ngai na peso ba gros bisous mingi place bozali ba bitala ka la star aza muta amour naza muta amour ya na pesi ba moureuse na ba bisous place bozali ba mourir na ba bisous place bozali ticket nzamba lola asala biso bolamu na mukola lelo kane na lobaka bandeko na kata mabia Star TV tozana makamebele na kati bali ba senorez ali ba conseils ani to loba awa to salaka basuki to salaka ba maquillage nyos to na kati amabia Star TV et loko soza monene za m'intéressé vraiment makasi mi bande kunanga na kati amabia Star TV bande kunangai toza na compagnie na biso ya assurance maladie mama ozotala nga papa ozotala nga na pokwa lelo tant ekomi mabe makasi na ko courage au place ozali soki nanu ozali na assurance maladie te soki noza na assurance à vie te ndeko na ngai benga toujours numéro omoni wana na téléphone bande kunangai na kozanga te ko passer yo ndeko na biso Yannick assurance azali ndeko na biso ko Angola azo travailler na kata compagnie wana za compagnie ba mindele meya za manager kuna na kati donc soko bengi mabi a Star TV na kozanga sate ko peso numéro ya ndeko na biso Yannick a expliquer na mozindo nyonso avantage ya kozana assurance maladie et avantage ya kozana assurance ya vie mimi ba loba ke assurance à vie pourquoi na assurance à vie eluka mimanga kufa bande kona ngai ngana yone na loba kaka ke mutu moko te a olinga lobi akufa non ko kufa na biso eza kaka nzambe ne mutu aloba ke lelo soki lelo okende mais tala batan ekomi mabe bande kona ngai soki kosuluka muke docteur na yo ya leta akangi yo corona siko bande kona ngai parce que to kima makambu wana soko za assurance maladie na kata Yannick assurance bande konanga oza numéro ya docteur no ya prévenance na lobelo ko place wana soki ozo ka malade o ba malaise numéro eza na privé ba ko pesa yo bana ko benga e ko luka infirmier aya na ndaku na yo aya ko consulter yo azwa soin yo soki esenga keza grave mona bino hôpital soki te bande konanga akozwa sono ka partie ya ndaku ba avantage eza ebele na kati soki pe lelo penza ba bengi yo bande konanga nzamba bengi biso bana na biso bakomona mutu pasi te abiki assurance maladie ezali bakukunda papa bakukunda mama bande konanga za très important aux assurance ya vie bilamba to latra bande konanga za la cher kopo melaka chaque fois na banganda banda bande konanga
surtout calculé par mois et les kaka musu peut ba 600 et les kaka musu peut que musu ba 3 ba 100 mais assurance maladie bande kunanga ezala ngona c'est à 100 chaque fin du mois zoa assurance maladie na yo ozan avantage makas mingna sina lobi eloko place wana bande kunana zong cité ya kopesa mbote nanga bande ko bazo soutenir Mabia Star TV de près de loin na zong cité ya kopesa mbote nanga balobi na Christopher Songo balobi vedi mobalo azanga ke loko te na porte-monnaie so Mabia Star pesa ba détail à banque hôtel ba près 2 minutes tchwa moi choqué les qui ou mela na peso bizu place ezali na kata mboka Londres na bosanité ya kopesa dadi ilenda mbote mingi na kata France na pesi mbote nanga babi na JCM ya des boss babi motema ya Orléans meya na kati ya mboka ya Londres babi papa responsable JCM ya na bosanité ya kopesa fola mazambi babi re ya kitendi veut dire babi re ya kitendi na kata France ya yonde yangwana sans oublier na pesi d'oxyde de vide na kata France babi yonde na kata Mabia Star TV na peso mbote mingi sans oublier bande konanga na yeko pesa mbote na ngai balobi na Yasmine petit frère de Jésus na pesio mbote mingi place ozali petit frère de Jésus babi sans oublier na pesi mbote na nga na papi Chesco mokonzi na kati ya mboka ya France balobi bande konangai lelo toyeko loba lisusu liboso ba télévision na biso comme habitude bande konanga te ko partager lisolo oyo moni masolo ebeta marar ebeta marar bande konanga bo s'abonner massivement na chaîne Mabia Star TV bokoza la décide na chaîne biso Mabia Star TV bande konanga to ba makamo est important makamo so édifier biso même si tu as na bible te bande konanga dans un feedback par ci par là ba que la star ozo aider ma compétence ba kwa ngola yango moni to pesanga courage à resala ba émission quelque chose monde qui te za bien te quelque chose na ba programme sous mais ozo ça l'effort pour n'apporter un plus na comptem so bako Angola yo ba bande kunanga le tozo partager sixième moko ezani ba sixième so touté thème nango ezali bande kunanga vie ya ba mama oyo ba boyana na mibali na bango bakobi ko sala nini yango bande kunanga naza na ba invité na ngai ba invité na nga spécial balobi batu moko mayele tonda bango bazali wana pona ko répondre kaka ba question na biso ngai naza wana pona ko tuna bango ba question bango bazana kaka pona ko répondre so na lubi bango bazala pona ko répondre bande ko na ngai boza ya ko sepela pamba te bato na zui bango balobi mutu na bango vuma esalaka baza batu moko mayele eza ebele makasi ya bande ko na nga banda ko partager déjà bana ko partager vidéo déjà tozo benga bande ko na biso baza na ligne. Allô? Allô? Allô, bonsoir. C'est David? Allô, bonsoir David. Toza déjà na kata plateau. Awa batu bazoyo kabiso. Na ebite soki ilenda à côté déjà. Vie comme habitude tolobaka ke toyaka moko loba mo eloko na compétence ba kwa Angola donc émission na salaka ezelo ko ba émission mususu te yango moni tellement que ba question le kaki mingi ba mama bazoye bate ba ko sala ndenge nini pa mate ba dégâts eleki ebele so na bi ba dégâts eleki ebele ba dégâts eleki mebele kati na biso ba mama ezalo ko si je na biso ezali vie oyo ya ba mama oyo ba kaboni na ba mibali na bango bakoki ko sala ndenge nini donc ndenge ezawana ngai na banoko poser bino ka ba question bino bono répondre ngai naza sur ce qui peut beaucoup se présenter bino moko pesa kombo na bino bien ngai na se présenter bino na ebite se na ko sa ndeni mais bat bazo ka biso nyoso to a David oko se présenter ngai Nikolama yeah comment on nani là comme Darcy Kakia David donc naza écrivain parolier et puis photographe na région parisienne hein okay. Moi Gitambo voilà donc naza lelo invité la mission il y a la star par rapport à thématique mouvement important pour nous sunga communauté na congolaise en fait pas congolais. Merci beaucoup. Tozu papa na biso mususu so se présenter mon please. Ngai komo na ngai Dadi Ilenda
Bon, na fandi na France. Bon, je suis un simple analyste. Ni nazali invité na chaîne ya Mabia Star. Merci beaucoup papa. Na sepe kolobalabino esalanga malamu mingi. Kolobalabino na wekonde ezake bozabata maele. Ngo baki na kata Mabia Star TV, soki Mabia Star TV azo bengisa bato baki batona mamutu eza kotona bazana eloko na kati na bango. Yango ba papa na ngai to banoko solo la malembe tellement que to na conférence awa bande kona biso bazolanda biso bazoka biso na ba poser bino ka ba question. Papa bezali boye a propos neti ya biso ba mama soki mama aboya nina mobali na ye ba mama ebele bazoye bate bakoki kosala nini yango mona azalaki mingi intéressé ya kobengisa bino ba papa to partage lokola bino ba papa nga naza mama na yasi lisolo ekoleka malamu mingi question na nga iliboso eza boboyo kanga na bokebi nyonso tu est-ce que mama oyo azali na droit ya kolinga lisusu soki mama wakabona mobali na ye mama naza na droit so kolinga lisusu David soko ozwa maloba please. Ok, mais bien sûr, moi si tout ou tout akabona mobali na ye bina kopina petit copain na ye on a droit légal à refaire vie na ye. Ozomona, mais si on tout dépend que la façon dont on sait là-haut pour na ce que ça moi soit ça y est mon cause différent par rapport à moi si ou tout kabana mobali oza pena bana. Ozomona si on tout la question ya par rapport à moi si oyo akabana mobali za yemo moi si akabana mobali za na bana. Normal question zali yeah moi so akabwani moi so aza déjà na bana akabona mobali na ye question zakara oui bien non est-ce que aza droit akobala aza na droit bala ko aza na droit légal à la vie à la bien refaire vie na ye bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup papa David. Toke pa papa na biso dadi Ilena pona yo moi si oyo akabona mobali na ye est-ce que aza na droit akobala bien te? Bon, moi si oyo akabwani na mobali, oui, juridiquement azan a droit à bala. Mais ils ont dépendre si koyo na yemoko. Ils ont moi si mususu akabwani mobali, boine mobali. Mais selon la loi moko te ezoko interdire ya bala. Donc selon la loi akoko bala. Okay. Mais ils ont dépendre si ko na yemoko ou bala te. On ils ont dépendre si ko na mutu mais loi imposée te ya bala. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous répondre ma kitoko ezo mona na kemission mezo kelema na bien makasi mingi. Question la ngami balezali est-ce que mama oyo soki alingi azwa neti mobali akoki présenter publiquement soki azali mwasi moko babala légalement akoki ko bimisa mobali mbala moko bien akoki ko sala ndenge nini? On a ce question tout qu'on gagne mais qu'on a en base en ligne. David. Na tout d'orsi. On a pour ngai, voilà, on a pour en en fait pour ngai pisa vie ngai avec humilité tant moi si à ça kabeno mbali azana besoin azana droit na ye à refaire vie na ye zomona et seigneli moi si azana na boyi c'est-à-dire azana sagesse omonia donc ça veut dire que avant yambo mobali aya ndaku amona bana na ye déjà ça serait mieux que d'abord assoulager na bana nda kuja kino que voilà maman asa boye azana mina yemo comme na kingani comme na songo noko David ozo sotenga makaso ne mto koti na maele na nga on koti maele ba question ne ko ya na ngosima nga question na nga keza bo mwasi o babala ye légalement ceux qui bakabona mobali na ye soki azwi makangu akoki kobomba ye nanu na mayele mpo na ye moko bien akoki kobimisani ka mobali na ye abimisi ka makangu ne bongo mwasi babali légalement donc akoki kobomba na akosala ngo akachete bien akoki bimisa ngo publiquement ke non nga mpe nazwi neti bake makangu mosusu. Il faut bomba d'abord, faut bomba d'abord. Okay. Faut bomba c'est important. Merci. C'est important. Il y a pour la crédibilité c'est important. Merci. Voilà, au répondre bien au gotumana na mtunanga. Totunisko dadi il est dans les mêmes questions. N'est-ce ce que comprend non papa? Bon, moi si oyo akabwani légalement na mobile na ye. Bien sûr, azana droit à jouer. Ce qui a limite, azana droit à jouer. Mobile oyo akoko vivre na te bakaboni légalement te bazala ki mwasi na mobile légalement dans l'état ebaki bango sikoto bakaboni na mobile wana ako soka azui makango mususu aluka asala ngona na secret bien abomba bien publier ka makango ngombala moko kasi
on a l'obité. Donc akoluka nano abomba. Voilà. Ils ont dépendre sikoyo na mutu. Est-ce que nanda kuna esoki azana bana? Oui, akoluka nano abomba. Et après il a représenté. Mais ceux qui azana na mumba na te na ndako. Ils ont dépendre na ye. Après pour bomba te a ine pe maramona ndako aussi bana. Sans wana. Ok. Bonne réponse d'accord répondre en moi. Répondre à solo. Ok. Na tuna susu question ya mi satu mingi to koma mapembe ni make boba na kufungwama. Pa matenga nga soki na yambi batu na plateau na nga boza la mingi ya kufungwa, boza la mingi ya kokanga mate. Pa matesa boza kokanga manga na kufungwa na place na bino. Na sina le belo place wana. Question mi setezali danger nini ekozala soki azui mobali mususu. Soki amemie kaka bongo. Na kati ndaku na esko mobali na ye oyo bazalaki na ye a remarqué que moi si nanga na balaki légalement azu makangu mususu danger ni ko zele pas moi so etakazaki moi sa mutu mais ba c'est no divorce te d'accord répondre yes Dori yeah. Ok, d'accord. Là, pour le langage, moi, je pense que c'est une qui moi aussi d'abord, hein. Et c'est une qui a d'abord, il a goûté la ex naïe, parce que la ex naïe, bah, déjà séparé déjà. Donc, et c'est là, il faut moi si d'abord, à ce nom-là, les cas où on a qui non, voilà, la femme mariée, na cabana, na bana. Sikoyo, ici na sko tamo pe a préparation, c'est-à-dire que maman yemoko il faut soit peine pas na qui non que maman la mikolo azana ami. Na limite que ami comment on ne sait pas que non qu'ils allaient kagunae. Alors toi employé terme mingi ya ami hein, maman elle a un ami avec qui elle parle très bien. Voilà, d'abord, il a préparé son mot psychologique pour la traumaticité. David. Boyoka ba question nga bien vraiment please. Na lobi boy, moi o babaleke légalement. Ba sali na divorce na mobali na été na l'état. Mais moi son ba kabwani. Si ko mobali na ya yo comprendre que moi si na ye azui makango. De gani ezali pona danger ni ezali pona moi si wana, pa matena ba kabwani pe légalement te. Mais ba boyani kaka mais l'état ebite ba boyani moi si mobali, ba kela ba mérite que ba katani ba ke ba kabola neti dossier. Ba sala ote mais moi ça qui bongo akelinga makanga mususu danger ni ezali pa na ba mama bongo mais danger à la raison qui moi aussi de façon qui a l'engi qui malango qui baba parce que tant que moi et pas devant l'état nan basali banani poser à divorce ils ont prononcé non té homonia ils a préjudiciable pour pas mon namba le mousse parce qu'ils allaient dire moi comme il y a adultère homonia voilà moi je pense que tant que divorce c'est dans le prononcé non té il faut moi ça azamaele il faut abomana relation ils a mieux abomana relation pour le dans le prononcé non té ils a tout mieux abomana relation là c'est mieux. Je pense qu'ils ont par sagesse, c'est mieux. Ok. Donc, on a besoin d'adi, le bini ni pas la question, Anna. Bon, on a zali même avis nandebo. Parce qu'il faut qu'on y ait batu bako faut kabwana, mais l'État a évité batu bakabwani. Tant où eko makasikoyo na l'État ne senga divorce salam. Parce que batu bako ko se divorcer na bango entre eux, il va les aider. Et moi si peu aboko zwali kangu na ye azo vivre na ye parce que moi na mobali ba déjà makabwa na bango mobali akomo ça la vie na ye moi c'est pas ko ça la vie na ye parce que divorce ba prononcer ngo rapidement té et zo attend et ko zo même 2 ans et ko zo même 3 ans même plus mais ba prouver bango té ba ça la vie na bango ba ko continuer vie na bango na moto aluki molonga na ye azo ko vivre na ye mais en même temps ba zo ko la décision à l'état mais moi si siko ndé faut azala mayele akoki ko sala babilo musu te et ko donc et sala malamu te na bana o ali ko bokola na ndako. OK. Parce que bilo musu ko sala makati na libota discussion za entre moi na mobile bazoka na te ou shot bakaboni tam tu pe bana ba éviter. Et musa ko za na ba stratégie moko boye ya ko expliquer bana tam so papa ke na moi voyage pour azozela nano décision ya suka ya l'état ne aiba ko balancer histoire ya ngomé ko ya kana mobile mbala moyo te obana kote na ndako
mususu bana bayebi pour préparer nanu bana pour ekoma officiel na kati na libota. Merci beaucoup pour répondre ma bien na lobby JP Boaka babi nzete ya moto na kata France zo kani ba papa bazolo ba biso tout zala esprit moko ya koyoka video ya ko partager et ko sunganga na yo question na biso ezali su ya mine question meza vraiment mutuma ko ata 5 minutes à répondre ozo atana o expliquer biso bien na côté ya mama so ki azui mobile est-ce que akoki komema mobile wana na ndaku na yemba la moko bien akoki kosala stratégie nini po asala pa meme na ndaku na ye take biso ba mama tozala na bana. David, ce qu'on répondre please. Ok, d'accord. Pour ngai il faut tous ba maman na ba papa tous na uyebi donc sagesse. Tant que moi c'est déjà ou akabona mbaye déjà légalement l'état peut passer ba procédure de divorce déjà, il a déjà déclaré c'est bon ba kabon déjà et quand là avant droit na légal à ça là à se marier au monia avant que ay mon bal mususu ay nda kuna yebe ba mona ye nga pour nga ya mbo sengeli kino ke moi d'abord à préparer bana na déjà monia kusona bana kino voilà papa ça kina déjà papa na mama ba kabon déjà monia maman ye mo na boyebi a complet ba mo oyo et ça là que bana ba comprendre que non que maman papa et simba quitté ça pour ça arrêter à finaler maman na droit je comprendre sikoyo on a ouais ça a mon personnel mais aux amotés moi je pense que c'est mieux que d'abord mobali wala makanga maman amona bana d'abord libanda ayambo ayanda ozomona libanda boké ata pique-nique mon libanda ata restaurant McDo KFC peu importe omonia bana ba mona ye libanda d'abord comme ça ba ata ya ko se familiariser na mbala on déjà libanda ozomona pourquoi comme ça mon colo oyo makamere so admettons que relation maman na itotango isimbi tant agona koko pour la bana on a été le coup étranger mais dit que non ils a tonton tu venir na pique-nique tu venir na McDo na restaurant omoni déjà pour nga c'est important parce que surtout maman omona basi parce la omona tombé amoureuse makasi ta la famille pendant 35 à 40 ans sur mbal mo omona à se lâcher omona du coup à ce moment les cas on a a olinga peut-être ça va exprimer dans côté mais ça bolingo omoni omona a ikamba mbali ay mamona ndako sans pour autant à préparer ce qu'on bana. Or, on a auto awa a comme on a que muto asa inconnu aye comment ça intrus on a dit on a que à la longue na mobali na bana complicité et qui salati ozomona yango singela que donc il faut que maman sala musa d'abord et pas on na ye ou azia sika na ye à la longue à comment on na ye parce que terme alikango c'est la table pour ça qu'on s'est fréquenté mais tant tabalo terme alikango longa comme mobali ozomona et aussi ça peut pas bana que non qu'il y aura un tonton qui va venir ici que vous avez vu dehors on a été manger avec lui ozomona je pense que là maman a fait ça et pas futur conjoint na ye quand on a ya sika et puis par pana et puis sur les arbres bien je pense que il est calme il est calme ouais ça humble la vie nanga sans qu'il ait posé la vie n'a pas battu surtout. OK, merci beaucoup. Ceux qui ne comprennent bien engelo bake mama ceux qui akabwa mama ceux qui azana bana na ndaku ceux qui akabwani na mobali avant akotisa mobali na ndaku il faut à préparer na bana na ye eza bongo non. Voilà. OK. Ça bon Merci beaucoup. Yamba Bill Gate de Genève. Oyo kalisolo oyo kosunga biso mibale makasi mingi. Ndeko na biso dadi esko lo bini pona point wana. Est-ce que ezaka ko obliger maman préparer bana ki azui makangu bendenge nini? Donc peso maloba. Bon, en tout cas pour ngai elo ezaka important d'abord ezali faut préparer bana. Pour maman d'abord azwa temps ya koloba vérité et pas ya bana. Wow. Parce que moni ba couple mingi ezoko zo ba problème awa surtout na biso na mboka bapaya ezali dia makambo wana bana bakoli bana bazo mona ka tonton mobo koni akota na ndako tout à fait ba yebite tonton wana uta wapi bon quelque part maman azali ko respecter bana te c'est mieux a talisa bana tala nazaki na papa na bino
il marche qui te vie esengi boye toza lisusu te. En tout cas na moni si qu'on a s'engager na mutu so na ko vivre na ye soki bokomi komona tonton moko akomi koya na ndako donc ezali moto na yebisaki bino ke nazali ko vivre na ye quelque part bana bakozala apaisé ke dikuka comme ça bana bayebi te tonton moko akomi kokota parce que éducation oyo azoko pesa na bana nde yango wana parce que bana pe un jour ba mano sala buzoba ke ba bazwa mibali bana okota na ko mama pe akota mibali na ndako mais tangu mama a préparé bana lobi non mutu akoya azali mobali nanga yene mutu vivre nesika quelque part azoko sunga bana makambo so ni ko salama te parce que oyo nyoso bana basalaka nde ba kopia biso baboti soki baboti to ali sage te nde omona ka ba couple belé nde biso nde to ali ko bebisa bana na biso poto ko bomela bango makambo to ko sala makambo moko na nenga kibosenzi elobi bato mangala quelque part ngai nazali d'accord na ndeko pour ko préparer bana pour mutu akoya azana mutu moko quand même ba mona azali digne donc c'est ça quoi. Ok, merci beaucoup pour répondre ma tellement très bien makasi nga nazeli loka ko baksater ko longola te nazav mana kati na bino ndenge bouti koloba wana nangi na tuna su question suko e bongo soki bana bazali d'accord tena mama bazali d'accord tena mama na bango siko mama akosala ndenge nini pa bino mo yebi bana pototi mama soka memi mo to benga mo makangu ne na ndako to benga mo mo kopena na ndako bane bele bateli ba mama ko soki bana wana mama préparer bango oui nazui tonton moko bo mais bana na baboyi tonton na aya na ndako siko etake bino ba papa mama na ko sala nini akosala ndenge nini David soko répondre nga pour le moment na biki mona tout azana carte na ya ozomona ata so boti bana 4 papa mo mama moko bana tout azana comporte bazana mutema moko te ozomona tangu papa ya sika yeba mbobe mama ya sika parce que ezaka pour na papa raté émission za pour la maman il y a des deux côtés ozomona c'est-à-dire que tangu mon maman a refaire vie na jimbal mo ya sika ozomona et que admettons que ça passe à mibale moko alingi mo alingi été je pense que c'est une question de temps monia moi la musumo na za attaché mi papa na yi tant moi qui maman zimbale musumo na il aura du mal à accepter que non que c'est comment c'est les copains des mamans ozomona asa un peu réticent mais je pense que avec le temps ce que papa on a azapi na ba stratégie mo bien asa tante na mona wana asa attentionné asola na yi akina depuis na parc ma McDo au moins que avec le temps au moins que mon appel même à table tu m'as dit au Kangama a fini par concéder au moins avec le temps on a accepter papa wana ozomona il faut que mon bal déjà parce qu'on a na patience né wow il faut que moi il y a patience que notre voilà pour l'instant aille tout de suite là il faut nous asia mon qui non que mon dimaillé et vous appelez un mois même 2 mois mais avec le temps, ce qui papa a persévérant, a toujours attentionné, toujours avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'attention. Moi, on finit par connaître maman, connaître papa, on a. Et ça la carte qu'ils ont à temps. Ok, ça question il y a temps. Il y a que maman, topé saka, tant na temps, tous la paix pressé, te ba papa pe au pe bazo au côté ba maman, quelle que soit condition nini, il faut besoin tant na biso. Le bima est loko. Toke pas dadi lenda. O le bini pas na question na papa. Bon, moi je pense ils ont service vraiment il y a mon aîné il y a les deux personnes. D'abord il y a maman pena mobali ya sika. Parce que bango mibali ne moto ba jouer vraiment rôle à makasi pour bana wana ba esprit ya bana wana. Parce que moi je pense nengi to bota bana mais to bota mitema bana. Temate. Parce que eza moi passi pona koeba mwana oyo alingi tata wana mwana oyo alingi te o wana bon eko dépendre na bango mibale na tango bango mibale balingani fale bazwa spo affection wana ba transmettre yango na bana donc ezosenga temps etant wana papa pe faut supporter parce que ya ba papa mususu ako supporter te amona bana lokola ba impoli ye pa oluka siko appliquer loko moko boye nde yango esalaka ke omona mwana moko boya bimina ya kiminda ko mwana muso a baby mais moi eloko na mon penza eza utile eza mama ayeba ndenge nini
ya koyeba kobenda bana ya koyeba koexplike bana de A à Z à faire comprendre bango vie ndenge ezali ayebisi bana non parce que na vie moto abotamaka moto mpe akufa na vie ndenge toza boye moko mosusu mpe tokoswana na vie ndenge toza boye nga mpe moko mosusu nakokufa na nga bino botikali bino moko boyeba bayeba kosiporte babiloko mosusu oyo eza quand même passe mais atalisa bana ke non ekokoma nango possible donc eza likambo ya temps mama na papa ya sika bazwa vraiment temps na bango bayeba koconvaincre bana na mwana oyo awakomprendre te mais soki mpe awakomprendre na ye kaka te bon eza likambo ya soki alingi mwasi akosattache kaka jusqu'à ce que mwana awakomprendre donc bref eza kaka likambo ya temps. Ok, merci beaucoup. Balobi eza likambu yata. On dirait maïla bien balé écoutez bien de na comprendre bo poser bozo répondre presque ma maïla ndenge quoi. Bo re bagé bien monter. Ok. Ça arrive là pour ma passe un peu bazar na bango pe na mo. Donc voilà c'est ça. Donc c'est du bozo ma passe à Libanda. Ok. Merci beaucoup babeza toujours kaka na kati ambiance ya Mabia Star TV balobi penser muzingu na kata France babi ande ambiance za la kaka bosoki na mbe invité nanga ba ambiance za la bi faut tshaba nga l'aise mo roseka balobi esala ka moi bien makasi papa de na zong semne su keso mo boye na popota ba ke soki mama azuma mutu na ye il faut préparer na bana. Et ben avant la mobile nanda qu'il fallait préparer est-ce que c'est important vraiment ce que le ni bolo ba ki préparer est-ce que des gars rozala un jour sera préparer bon tel mobile na mbala moko bendelengi mabo funga ma vraiment parce que nazo comprendre bino mais comme ça nazo comprendre binoté comme c'est ma cause ma kangu na épée est-ce que non nazo tonton eh bete bon ka lisolo mais quoi na open balamo nanda mais bino bobi qu'il fallait préparer bon na nous akomi ba bon balamo nanda kuté kosoka memi papa na mbamo na ndagwe bake dege ko salama un jour bien ndenge nini na ete so boko ofura ma mke Doris ko ofura ma place wana pour nga en fait moi je pense que tant tout la préparation parce que moi ana poto za moga loa moni awa on emogo ko beta mona mbatiza eza surtout en France awa ko beta mona mbatiza interdit ozomona yango signali que préparation eza par rapport à double nini parce que en fait, tu veux que papa beau-père tout ça m'a bé. Ça n'a rien à voir, hein. Mais parce que dans le sens que parce que il y a des cas tout le monde va caminer puis ça veut dire que mon emballé me somme na yebo mon a côté bana ya moi na ye bana parce que déjà mon a accompagné quoi biso na on sexuellement. Ok, na comprendre ce que na temps soin ya ouais c'est que maman à sa préparation ce n'est pas que notre beau-père a remis la cantika à ça a abusé pour la banane sexuellement ce n'est pas ça mais ils ont moyen moko préventif que non que non voilà à préparer parce que moi zo yazali papa biologique ta papa moko beau-père mais na lobité que non que beau-père a remis ça buzuba dans lui bon côté mais c'est intéressant que c'est important que maman et bakoyi ça bana que voilà papa zoya boye boye bakino kolata avec pudeur il y a tekino devant misna et kolata mabe non et ça forcément il y a comment on dit faut me prévenir que guérir c'est ça sans souana OK merci beaucoup bon donc on a besoin d'Adi bon moi je pense dans temps où tozoroba ezaka tenter bango ba joie pour na bana mais ils a pas fait ça le temps où tozoroba ils a fait temps ya mama pe akoyo ko joie pour a étudier pe mobile wana avant aya représenter na bana wana pe ça temps a étudier na ndeni temps tozoroba la temps oui temps tozoroba la temps ezaka ya bana te pourquoi na lobi bongo parce que libala nyosho auto mobile nyosho aza mobile ya olinate. Pourquoi j'ai dit ça? Bandela no lobe loko, bandela nanu. Mobile nyosho te azali mobile ya olinga. Wow. Pourquoi na lobi loko wana? Parce qu'il y a des gigolos au bazana poto. Bango bazana ka pona ko saka esprit ya bana batu. Donc il y a d'autres la kaka intérêt moko. Donc parce que na mona batu nshuba ya peko alimi mutu pe abali mutu. Ça a été fait à dépenser même 20 000 €. Mais avec un habit, mon poids abuser. Wow. Et après, il va les coups finaux. Et ça va non. Maman, c'est un vraiment à joie temps.
parce que bana balaboni bana bakobenga batonto. Balaboni banani bakobenga banani batonto? Balaboni bana bakobenga batonto na ndako. OK. Mama ela baonga batonto, aela baonga batonto. Donc bana déjà ba message na si tonton. Hey. Donc le temps où tozoloba, c'est que maman peut azwa d'abord tana yé avant à présenter tata wana na ndako parce que ya mibali mususu ye ayebo na ndako atanda no bana yango nzela ngo akolisi pe mwana pe na mwana 17 ans au penza donc ngebu bo donc akomo luka pe abiser na mwana wana parce que maman zo kitante maman za ki prester ye lokola aboyi ye na mobali alinga prouver mobali wana boyi ye po alaxa yeke on ngape na lingaka na olingela jomo talekio OK jona vrai gigolo donc dia so ko dia magiko mère penza ko na système mwana pe na système donc quelque part faut il faut eza bana faut eza mama pour maman ne mutame maki bango ce qui maman me maki yeke nde babuzo ba mususu ekoya ko sala mate ya mwana likambo toi eza likambo ata eza pe likambo pe ba sala ba choix na ko prouver donc faut bon nzambe pe zala ba muto nini olinga est-ce que muto wana akozala bonheur pour la vie na o soit akozala malheur pour la vie na pour tout mona batu mususu pita pe ba crise moi si pena o puta penza mwana na penza ngebu pena na mobali tonto agangi ka boye mara mo afo ya kufito mona sala mala donc moi je pense likambo ata o tozoloba et accompagner pe na parole de Dieu accompagner na bonzambe donc est-ce que maman wana penza avant azwa mobali wana ya na ndako pour présenter ba est-ce que atuna ki volonté nzambe est-ce que nzambe approuve que pendant au mobile au continuer na c'est ça les campé toujours de la ngwana donc moi je pense maman nde muto azali vraiment moteur ninga balobaka pédocentrisme l'homme azali au centre yé moko azali au centre ya makambo na ye donc soki maman asali choix mabe donc choix wana ekozala malheur pona ya bana vous avez malheur pour la yemoko. Yango wana faut vraiment maman aluka volonté nzambe ceux qui mobile ou azo ko présenter pas ya bana aza vraiment o nzambe apesi. Donc ça ka problème ka tant au vraiment ngana zo beta de kamune ya tango. OK. Merci. Oh, merci beaucoup balobi Yves Musasa na kata London babi awandeza akoyinda babi mama bakobenga bis bakobenga batonton balaboni yo mama yo babenga déjà yo bala babenga da batonton 10 fois 5 fois to la démission oyo eresala ki ozaka na tonton moko bana bakokamaka na tonton moko na si na lobe loko place wana nena tina mnesu question mususu est-ce que mama oyo azali pe na responsabilité ya ko préparer mutu na ye po akuta na bana na ye David? Oui, bien sûr, là, bon, parce que moi, dans a PCA Vimo qui tourne d'accord, parce que maman a un rôle moko prépondérant, il y a quoi par rapport à préparer la banane. Je pense que préparer ils ont été tout en tout cas, on a tout à moi si, mais je peux dire comme balle, tant où en tant que moto ça là ce monde là on dit que côté moi si assis à bala déjà ba divorcer na pas na ye moni bana ba ko jamais ko kuma makangu na yo jamais et ça sacré déjà péché déjà au monde là donc tant où déjà tant on tolungi moi si il faut n'appeler moi si pena na le passé na c'est-à-dire que dans ce cas bota au juillet na bana oya bota déjà baza ba comme si bana na yo to ceux qui paye yo pour ce bota ceux qui peut pas ça bota déjà donc moi si peut de son côté il faut payer adopter bana oya mo ba na yo ce monde là donc bana baza na 16 ans baza na 20 ans peu importe il faut que atala ka bana na misia en tant que baza bana et non pas que misia en tant que moi si ce monde là et ça fait bon donc ce qui fait que non que mon bal il paye moko pesa kata que moi c'est ça la parole tout à préparer bana à préparer son bal pour la relation là mais mon bal il en tant que un homme responsable un homme mature il faut il en tant que na maturité en tant que mon bal aiba que non na comme na kata libala ou na comme chef de famille c'est-à-dire que donc moi si na ngana bana na ye baza pe bana nanga donc moi na azala mukolo la moké aza mona pe na yo ozomona parce que pour se noter comme quand on a to recharger ka mingi moi si
Moi aussi, il faut ça la bouille. Moi aussi, il faut que moi aussi, mon bal, ça n'a pas en tant que chef de famille, puis ça fait rôle là, et puis. Ok. Ok, merci beaucoup, David. On a compris nos lobby. Dans le sens que na posé une question, na ceux qui ont respecté à maman pour préparer mon bal. Dans le sens que mingi tout le monde a poto aba papa ne mutu ba ya kande pe ba maman. Moni. Mona papa koza kaza na mwana ndaku na ye mais atiki ndaku na ye a préféré aya na ndaku ya mwasi. Yo mona posé question na c'est maman pe azana respecté ya yebisa mobile na ye ke dans azana respecté pour préparer mobile na ye pour na bana na ye. Na sens ninke tozomona bana mususu tozana bana mso za bana misatu mine loka biso baluba tobotaka mi tozana bana 6 10 donc soko zu makangu okoti makangu na ndaku mais il faut préparer makangu wana na sens nini ke okoyebise ke moni mwana nga liboso yazala rabu memele bo na sens wandi on a tuna ki question mama pezana pe na droit koyebisa mutu na ye ke a préparer pour na bana na ye dans na sens wana. Mais bien sûr, dans le sens où oui, c'est vrai, il faut que mon a caractérise la rabouille, à la bizarrerie, bouille, on a donc, en fait, préparation, ils ont très vaste, ce qui fait que c'est un dialogue entre maman, na likangu na ye entre pe mama na bana na ye ozomona de deux côtés omonia siko fort resama po famille ils en complicité ils ont fort ya mama ya bana et puis on bali pe ils ont raté que non ils ont rôle que maman ka ye mon côté parce que moi ils ont raté que tout ça tout comme toi maman ozomona c'est vrai que a refola mbana ki non voilà moi na liboso à la capuche à la ma capuche songolo ozomona yes combat la ebi ki non tant ki ne kuna ebi ningi na se comporter par rapport ya ningi asola ki na mosi na ye. Voilà. OK. Merci beaucoup. Dadio le bini na point wana papa. Maman ko préparer mutune pe pona bana na e. Bon. Maman a un rôle, oui. Maman a un rôle à Makassi. Il a préparé vraiment mon ban. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que au moni, Batumingi, Basala Makambo et Belé, n'a pas sentiment et par après à regretter. Même si au tali na Bible lobby, l'homme quittera, la femme quittera. Vous comprenez? Bah lobby que l'homme quittera pour aller attacher à sa femme. Non, c'est la femme à Okita ou s'attacher à l'homme. Mais tout le monde a un poto siko et comme siko basi ba comment on dirait mibali. Kaka ba mibali ba no tachaka pas basi. Non. Donc, moi je pense que moi s'il faut nous préparer déjà mobali tala olingo linganga. Oya pa na ngate. Est-ce qu'on a nda? Parce que balobi la femme tera. Quand te kaka donc ba shikolo moko boye, oya osaka na esprit ya batu ya babana batu. Donc, yo, olingara, au contact na bala awa, bengani yo, olongwe au diembeli, bengani yo, non. Donc, moi, s'il faut à préparer na mon bali, wana koute na est-ce qu'il est responsable? Est-ce que mon bali oyo alingi azwa? Est-ce qu'il azana ndaku? Est-ce qu'il azana nene? Est-ce qu'il a sala? Donc, tout ça, c'est très important. Est-ce que tant que toko ya pa na yo, toko jwa ndaku, ou soit to sanisi mbongo, to luki ndaku, fanda na banda. Au PC ba condition tala ngala ni ati soko dans la salon oza na kilote moi mukuse ou bien tambo na ba sous vêtements ou soit oza la torsini yo to préparer mon bal to pesa epé ba condition moko boy pour na ko éviter makamusho ambuzo ba esalama. Voilà. Mais attends yo siko basi oza kaka zololo donc yo zo mona kaka ndire donc soko rater libala wana ndire et ya bo konza likolo okomo tika ba donc ne ba tout excès nandaku omoni mobali akola nena sous-vêtement wana bana ne pas basi bazolekana bana pe basi balekana na bango na sous-vêtement wana donc elobela rabino rien donc s'attendre un jour so kutiena mwana beta maboko kumisa nzambe oyo moko o prépara kinde ma buzoba ya mo futi yo buzoba. Moi je pense maman vraiment azana rôle ya makasi parce que lié a yebi déjà conséquences sur azwaki ninga baloba ke conséquences et pesa ka leçon. Donc yo yebi déjà ibale kufa ki tant sur ibale kufa na babuzo ba mobo oyo mwasi ayebi mais tant déjà au niveau attaché na mutu moko boy faut préparer mutu na oza na ba principe que la vie ça des principes, il y a pas la vie vie c'est un ba principe. Donc et donc bomaka couple ba congolais ezali dialogue ya la raté et donc mo boy allez pour le ba ozobanga pour le bango pour la nini pour la simplifier à kosilika ko ngako silika nzambe mutasala kosilika muso asilika ko pandana ta ko bombarder ton dire une bombe so nini non
yebisa mutu vérité soka osupporter vérité amen soka osupporter vérité te amen. Mais moi si azana rôle ya makasi po a protéger bana na ye. Donc jigoro wana oswati mobali wana ya kozwa po asola na ye bien po amema malédiction te ndako. C'est ça qu'on va répondre. Merci beaucoup. Vous répondre ma bien makasi na si Jansim vous la nakata France ozo kabiso bien sans oublier balobi Kisanga la de Luxembourg balobi bozo kabiso bien nakata ma bien Star TV. Merci beaucoup bande kunangai Daddy Ilenda l'homme nord. Merci beaucoup Doris balobi bozo répondre ma très bien makasi. Question monsieur ezali danger nini ekozala soki bango nyonso bazali préparer te avant bakutana. David Dori, mpona yo Doris. Danger ni nezali, ceux qui pensaient que bango nous bazali préparer ta va kutana. Voilà, pour la otuna mutuna. Era tuna mutuna. Danger ni ekozala ceux qui bango nyonso bazali préparer te avant ba kutana. Désolé ko la maman a préparé mobilité, maman a préparé bana te maman okara mbala maman okara ba kutana bana. Danger ni nezali. Ba danger pour la ba danger zami balé parce que premier couple où instant on a parlé ah ouais ma sortie où la mon api ah on a maman sur une banate à préparer puis moi les pété papa est bouillé papa ça la électricien comme on y a papa ça va travailler bouillé mon aïe ma maman va quitter mon aïe bouillé à la ti les mamans m'a tout du banda et heureusement que papa mon bas qui papa mon co responsable ça esprit en Zambie aïe agiter mon amour c'est que non ils ont mal à souka soko sola ya bo la mama ya mabibu zomona akouje mona ta mama na ye aitita la buita mona boui mama qui sonne parce que maman doit qui tenter ya préparer moi là omonia ouais est-ce que c'est passé bien parce que est tombé papa moko mutuni salaka c'est un homme comment ça fonctionne bien omona mais siko et ton appel va couper nous mona pe moi le pour aller sur les penamaki omonia to pona ye de ce qui mona aza la carte moko faire parce que omonia blo eza blo très complexe omona ke mona mobale ayena ide mo ya bonzambe aza mutu mo mutu sala mais mwana ye moko akomi ko choper papa beau père na ye voilà c'est la rapport na papa ya ki na ye mongola ya ki tonton ya ki na esprit mo abie ki no aye alengi bana asubana ko la bana ye moko asupé maman na ba peut très bien mais mona ye moko akomi ko choper papa ye moko mais si que ça c'est que prétexte que parce que mon aliment qui est papa au CD non c'est pas ça parce que ça moi ce qui mon akomi ko allumer papa en tant qu'adulte il faut cadrer ou soit ou c'était des papa na yo et le ça ils a raté omonia papa ce que ça mal mon mutu mo sala ka ju mona a cadrer mona a fait comprendre que non terre il y a za petit asa mo papa de maman na ye ka ko jamais ko pana mona na mais ce que si ko za mutu mo ba kuiti ozomona mutu mo ba kuiti mona a occupé que asa mona na ye parce que mona moche na yo azali mona na yo puis tout comprendre mona oyo botape azali mona pe ya moche na yo ya mona ki ba dégâts mingi sala mara so ki pa maman a préparé et ça la maman raté mais je pense que tout ça comment il y a maman qui a raté maman puis na papa voilà pour tout ça peut moi équilibre ça raté maman et là maman raté parce que ça c'est un travail comment qui doit être fait des deux côtés chez la femme aussi bien que chez l'homme zomona et puis que non que oh ça mona nanga même attendre na bota été mais tant que nga tonton quelque part ils a signé à respect donc d'accord jamais qu'on développe pas forcément sexuel vis-à-vis à mon âne mais si koyo il va les tout prendre de mon côté zomona ba le muso mona so amoni mona alati kola mona ye assez mona comme faire zomona na tout dépend si koyo mi ba le poto keseni mais je pense que déjà que tant que yo y na vie à moi si ou à sabota déjà et c'est que non mon bala ça peut travailler katinaye ça maman ka até mon bala ça peut mon sala katinaye à se préparer psychologiquement de façon que admettre que banawana même à ta boti ba wote ba ça bana pique que pas bana pe oaye à mon abon la misu ya bana et non pas que misu ya moi si pour ça papa la moi mon la misu moi si ti vous so ça là. C'est ça. Et ça c'est pourquoi il y a un moment qui n'a élargir un peu ce jeu.
Ce qui fait que et pas maman mais papa peut tout ça peut fort au petit niveau on a que maman a cause ça peut à préparer mon balipé mais mon balipé 4 peu à peu prêt à assumer que non que rôle en tant que papa en tant que beau-père en tant que papa. Mais Chico, si le travail n'a pas été fait et que maman n'a pas fait son travail et pas ma fille et que papa peut n'a côté n'a épée à ce qui peut tenter à se préparer un rôle de beau-père. Voilà. Voilà, en fait. Merci beaucoup. Donc, comme ça, Dadio, le but, nous avons place pour la question à poser. Bon, au début, on a mukolo nzambe ozonga tango bakosamisa diable diable aloba makambo so asala na ete baba na okosela ye bandana lobeloko bandana nu mukolo yesu akoya tango okanga diable po asambisa ye diable akoloba makambo mosusu bana okosela ye ezali nango ye te ok parce que lelo ekoma kaka makambo nyonso moto akosala molimo mabe nde ekotelaki ye non nasepeli na ndeko na nga ndenge alobi biso pe ba papa toza na responsabilité ya makasi. Voilà. Toza na responsabilité ya makasi biso ba papa parce que babilo nyonso to ba ka ate diable ni mutatanta inga ale diable mutatanta inga yo ndenge nini yo zali papa oko tia mwana bato ya muke miso siko yo tala siko yo bota bana yo pe place okabwana ki bana no bakendaki mutu mususu azotia bango miso ko sepela point d'interrogation soko ko sepela sala yango soko ko sepela te sala yango te donc eloko nyonso ezaka na conscience voilà sumu nyonso avant mutu asala yango ezaka na conscience voyez ba paix hein esprit toujours oui ok il y a des esprits toujours et il y a que ça non ça c'est un péché ok donc comment yo omoni mwana na yo alati ndeko bakola ndenge ndeko alobi bato mosusu akosupporte te mwana alati kola azomona donc nzoto ekomi on dirait soki ndenge nini non ya biloko mosusu ntango omoni bongo yo oyebi deja ali conscient yo olinga biloko wana te okokaka te yebisa mwana nalingi olataka boye te yo okolata lelo boye na opesa yo agent de poche te ou bien okobima te opesi ye bapunition mpo mwana azongela yango te mais soki yo ezalaka plaisir na yo mpo omonaka kaka bongo mais un jour ntango okweya oloba te o diable moto akosaki yo non eza conscience na yo nde moto esali makambo wana. Amen mon frère, amen, je crois à toi. Pe ndenge eza wana pe mama pe ye pe lisusu apermetaka pe ke bana pe badeyambilaka na biloko ya mike devant papa parce que balobi l'esprit est disposé mais la chair est faible. Je comprends. Quelque part maman peut ayeba biloko wana mais malgré l'esprit disposé malgré notre chair aussi est faible mais il y a toujours deuxième esprit de Dieu où il y a quelque chose où sali ali sum voilà donc tout ya ko ba diable makambo pamba ou aposeda ki ngali kamona sali zangati soki bongo bana kangana bango batute et comme akaba kanga esprit o eza pa na ye ngate eza ki esprit donc et là utile il faut préparation et salama avant d'abord batouana mi balé basangana faut bazana dialogue moko ba se préparer à conséquence pour ba dégâts ezalate. Merci. Wow. Merci beaucoup bozo répondre ma très bien makasi donc na ebité ce na repesa no ba bisou musika et ce penatine na no nini bozo so ma ki toko makasi donc lisolo mezo sunga ngape makasi na zana zo kabino awa donc on a le bande ko ngai bo partager vidéo o ya côté la vidéo bo partager vidéo babi fiston fils babi mobile ou l'équipe basebe na kito na kata London babi bo partager image hein sans oublier babi Thierry wa yambo na kata Paris babi bo yoka kabo yoka lisolo yo et ko sala biso bien makasi mingi to comme na biso mal na ko chiter question na biso suko ya ezali boye pona bino be invité na ngai bolobi nini na kata mabi ya Star TV liloba nini bino bopesi na propos tolobi na baka conseil ni bopesi na pona lisolo oyo na bandeko bazola na biso na kata mabi ya Star TV liloba la bino ya suka kwa eza nini pe moi conseil na bino ekosala biso bien donc boloba moi eloko ekosala biso bien makasi Doris. Ok,
nga conseil nga na opesa pa et pas maman et puis pas papa parce que na beti c'était pas maman na beti pe c'était pas papa parce que eza musamo esengi pas maman et puis pas papa comment dire tout le monde a rabana na mise ya bana na mise ya moi cité wana papa moi à 16 ans 18 ans 20 ans 25 ans peu importe âge na ye azalaka mwana parce que au jeu rôle ya papa na poto to ta terme ya beau-père mais na Afrique to baga papa hein tonton beau-père et ça ba terme européen mais na Afrique to baga papa oza papa tala mona mise ki mwana voilà na pesko toli papa maman qui maman oza paye temps mon bail temps okuté na mobali ko ezaka to zaka apprécier que moi mobali okuté lundi mercredi na ndako lambele pondo ya mbaye non ezala apprécier ya omona ke papa la mingi mona mwasi ya bali mbali mona mwasi a divorcé mona abali mbali msumo na mbaya aye pressé na ndako omona ke après que mona bana wana na tonton aye mona complicité ezate parce que aya ki pressé à côté ngulungulu ozomona azo tenter à préparer na arrivé ya tonton wana ozomona il faut na stratégie de sagesse avec notre bien pour préparer bana pour arriver à nouveau conjoint de façon à ce que complicité entre yena bana wana ozomona en tout cas et ça est bon et puis surtout que ça bien les pétants yo yepé tout le monde a comme ya ki beau-père oyo zamona mba oza papa voilà ça mon nanga kolongola na misu kotali na misa moi cité oyo en tant que papa parce que to mona bana musomona mona koliko mona tant babali jour à d'autiko au mona a nourrir kutu beau-père na ki papa ou papa kutu ya botaye parce que mona ki beau-père na ye asa mingi na vie na ye voilà azaki présent pour na vie na ye a porter la classe na ye a témoigner amour la présence na ye mona moi aza plus reconnaissant et pas beau-père parce qu'il avait joué son rôle de papa. Voilà. Donc c'est un travail de côté maman, ça me dit, mais si on peut pas na paix, que ce n'est pas na, on a pas na 5, on a mis balai, mais on doit mettre à mon côté. Au moins on a pas na mis ça, on a mis balai, on a mis papa na. Mais moi comme on a bouilli. Donc moi pas obligé, ils a pété. Donc on fait avec ça, on va vivre avec ça. Ce que moi la ligne était mais et parce que mon amour la ligne était mon mal ok, ne c'est pas ça mais papa andima que moi là-bas on a papa n'a été, on vit avec ça parce que au cause à que moi là comme parfait. Quand j'attends que moi là comme parfait pour s'engager. Pour pas tout bazar mité à mon côté. En tout cas pour nanga eza vie nanga conseil nanga suka on a été lycée ya ngwana. Merci beaucoup Daddy. Conseil na suka lobini na kati bandeko bala na msina kata mabi ya Star TV. En tout cas merci mingi na maloba opesi conseil nga na opesa bandeko nyonso bali kolanda biso ezali kaka vraiment to éviter likambo babengi divorce parce que ceux qui tozo kolobela makambo oyo mingi ezokosala makaka na ba divorce bango bato bazoko divorcer nde ba conséquence ya divorce nde ekoya kaka na bana oyo kaka o papa sentaki mwana o papa sali boye o papa wana utaki libanda nyonso yani dia divorce omona pe ba divorce yango ezala na okanga makambo ezanga tino bato bakobongisa omona soba bazowela kaka mbongo ya bana kaka mbongo ka ya bana oyo bato balingi kosala te kofanda kaka na bandako kozela mbongo ya bana yango kaka divorce siko divorce ya mbongo wana ememeli yo conséquence ya makambo oyo toali koloba conseil na opesa ba mama dialogue ezali très important na vie ya couple s'il y a un problème avant besoin de décision à se divorcer pour faire dans notre avenir à bana parce que biso moko to ali ko bebisa bana na biso pour na ba décision moto zo kana se yakanda après kolobo diable ko saki yo to tika ko se la diable ba makambo et ali dia betali yo po yebo sana bana tangu bana baza mike o ko se divorcer o yebite malende ko la bana wana donc conseil ngana opesa bandeko ezali nde dia divorce makambo mingi aliko salama donc to ba to prier neto mona ba congolais so ba liko prier on dirait nzamba sala ka prière pour na ba congolais kongo ngope e bonga raté makambo ya mabeka kaka na milia ba congolais donc to zo rapé prière ngo auto prière rapé to appliquer ngo parce que yo ebi déjà divorce ya mabe c'est la Bible peut divorce Bible bi ceux qui m'ont divorcé balaté mais yo wana ya ka pressé ko bala donc on doit divorcer pour Rolanda Jigo tika pe ba conséquence landa yo donc quelque part to zonga donc
eza oyo futaki oyo lonaki yango buki. Donc ma maman vraiment na kosenga bino bomoko na mambala tobalaka te mpona kodivorce mais tobalaka mpo tozala tokufa éternel tozala fidèle na mibali na biso mpo te baconséquence mosusu ekota bandako na biso te. Nzambe apambola bino. Merci beaucoup. Bolobi ma tellement kitoko na ebite doxy ozana mutu moso koko pesa mbote awa avant que tokata na biso. Na pesi pour na pesi mbote ba maître Hakim Kabongo pesi na ngamo ya vrai. Donc maître Hakim donc yemo attends na kata oyiba. Na pesi comme na pesi mbote pe mini na ba pesi na kitambo tozi ba Roger Kitabu ba patience na pesi na ya Kati. Donc bon voilà oyiba. Donc affaire à suivre. Bon na koko sengo pesa mutu mbote mutu olingaka mingi na motema noko pesa mbote te na kata mabi ya Star TV. Motema na ngai mama bana na nga. Okay, that's good. Mama bana na nga pesa bana misatu Joshua Nathan avec David. Donc mama bana na nga pesa mbote bilé non nourrir parce que aza mais on en a parlé quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Ndeko na biso dadi ozana mutu moko opesa mbote. Ngapela nde welia funguli esprit na ngambala mo. Pona ngana bana mbote na mutu mobo na bi non. Ngapela na bana na mbote nano na madame na nga légitime. Ema na ngai. Batu na sabuni. Yoka elengi ya mwasi. Otali mwasi okumisi Nzambe. Donc wana kaka mbote. Donc on a talé le sous na mo patience muzingo. Leki ongana tikela libele somo tro esika ali mbote na bosa ente Tesco masa na ngai Tesco mokonzi na France baza tellement belle so na bila banda awa et ozala tout un livre. Donc Nzambe apambola bato nyonso bandi émission oyo vraiment to ali na bomoko et Nzambe pe apambola chaîne oyo ekene liboso na kombo na Yesu. Amen. Merci beaucoup na bandeko na ngai pona nga mabi ya Star na koyiko loba boye ba papa na nga balobi déjà te balbi tel mabi makasi na zanga eloko koloba te donc lelo maman eloko eza vraiment minga koloba te mais tellement que naza muté eloko bandeko na nga jamais misoko kata na bonal ba maman eloko te nga conclusion ezala ka ke ba mama to yeba ke biso nde batu to 6 minutes mabota donc ba mama il faut tous na sagesse ba mama il faut na sagesse. Ceux qui toza na sagesse te ngomuni mabote belezo ko panzala pamba te ceux qui peut toza pressé ba mama yongomoni ba papa o bazwa ba papa mabe ba tonton mabe bazwa ko bebisala biso bana dengo bakaka ke bande konanga il faut toza katana ba engagement o tozali ko sala soko biko kabona mutu ozana yo libre ya ko sala vie na yo donc ngo ba ke zwa tana yo po ba ke relation na zo sana mutu azali nani que mutwana munsa bala nga paste be mutwana munsa o paste na sina lobi eloko place wana yo na biba ndeko nanga na pesi mbote nanga balobi na pati Nzambe madame Dauphin babi mwasa tona be épice vedi so tali mwasa lobi ke Nzambe masala kwa kele bande bandeti na saso kama tam kola na Nzambe wana azwa lukumu sans oublier na pesi Willy Church mbote mingi na pesi Pauline Nzenza mbote mingi Karine Bercy mbote mingi sans oublier na pesi la belle Juju babi papa na maman na prince na peso mbote bali bande kolanga bo s'abonner massivement na chaîne Mabia Star TV aibe ka sepeli neti doxy alobi bobenga lobi la Star to spene doxy alobaki bozo na sune émission na sijabo so po sepepene dada alobaki bande kolanga bozongeli ngolobi la Star to sepela kine dada lobi bozo na sune émission boye toza wana pona service na biso bakwa angola na baba kongola bangola ngambu biso tozali mutu moko so zali solo bandeko nanga obengi biso pesi biso moi conseil idée critique et ça la capé moi bien neti mikono ba critique ebele ba tebe bali bana komo répéter blaba deux fois mais na ebitera ya kitendi ozawa pe na kata France ba komo tala nga miso bike na komo répéter ba problème balé deux fois na be émission donc bo tika Star na bino osala be émission deux fois na la mama ko wana et talibino sans oublier na pesu mbote mingi babi na dadi ilenda l'homme en or babi mo na tata nanga mais makila mo côté na bosete européen doxy mbote mingi balobi mo fils à moi mukolo David na kata France babi zo ngwana merci beaucoup la bandeko bolandinga merci beaucoup la mauvaise nanga ce qui est a été to ko yesu ko lika ba télévision bino robeta masolo benga numéro no pesa nga li solo ya bien mais ko benga pa na buzo ba te bo comprendre ngana bino to za ba mikolo to c'est la âge merci beaucoup na ba mauvaise merci beaucoup na ba mauvaise nanga nzamba lola sala bino bola papa